provinciaux, honorable Magloire Kabemba, honorable Lisa Nembalemba, honorable Kassinzi, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale Azali, honorable Tibalabala, honorable Géry Dikala, honorable Kassinzi, Kajos, Mwana Kisenso, Mwana Bangamoyo, naza na bamambra parti na biso IDPS nasengi bino botelema kobanda na secrétaire général Guy Bawebam, ba secrétaires nationaux, merci beaucoup, merci Nabanzi Maître Magloire Kasongo, secrétaire général, il y a parti, il y a président Diomi Ndongala. Merci d'être venu mon frère. Bandekwa inafek pe bazali. Komi bete la maboko. Tozali na lipasa ya IDPS. RDT. Wapi autorité morale à RDT? CG à RDT Azad. Bon, pour mettre la maman à Boko. Yokabaz, Yokabaz, Betanan, Yokabaz, 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 Yokabaz. Merci, merci. Bon, allons à l'essentiel. Bon, voilà, les lots. Na bengi bino tosolola makambo ya mboka, tosolola o ezali actualité ya mboka na biso. Boza koyoka makambo ebele, ba changement ezali en vue. Yango na bengi bino to échanger makanisi, pesa bino ba information de première main pour que confusion ezala na mitu ya ba congolaise na ba congolais te. Yambo na loba na kosenga na professeur Mbata amata na podium azana message muke ya kopesa. Professeur Mbata, non seulement professeur en droit constitutionnel, professeur Mbata azali député national à IDPS. Azali kaka professeur, il y a droit constitutionnel.
azali pe professeur ya batambourinaire ya Congo Mobimba. Yende muto alakisa bango danse Sakayosa et avec Moutouach. Donc il y a un spécialiste. Maintenant, total, non, ce qui est propre. Merci, prof. Quelques minutes, fais ça message. N'a pas combattant, n'a pas combattant. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci. Ndeko ezali esengo ya liboso nakobanda kotonda mingi Maître Peter Kazadi oyo azali député provincial na biso mpona meeting oyo ya vérité asali. Et puis ko remercier ba collègue nyonso bazali kuna na bandeko nyonso baye mpona koyoka ye. Alobi nde ezali meeting ya ba vérité. Soki boyeki meeting ya vérité alobi meeting ya vérité bino moko boyebi esika lokuta ezalaka eza boye te. Maître Peter alobi meeting de vérité boyebi esika moko lokuta ebombamaka esika bato ya lokuta bazali. Ngana koloba quelques vérités kobakisa oyo ye moko akoya kotelemela. Vérité ya liboso ezali nini? Ezali ete Félix Tshisekedi azali président de la République. De vérité ya liboso wana tozali na ba président mibale ata misato te. Moto azokamba mboka mobimba ya République démocratique du Congo azali moko. Vérité ya liboso nde yango wana Félix Tshisekedi azali président de la République. Vérité wana ekoki kokabwana ko subdiviser na ba sous-vérité. Sous-vérité ya liboso ezali komona na article 68 ya Constitution. Na article 68 ya Constitution, institution ya liboso ya mboko ezali nde président de la République. Donc c'est lui le président de la République. Ba mosusu nde landai ba gouvernement ba parlement. Souveraineté wana ezali ko permettre biso toloba likambo moko. Tobakisa nano deuxième souveraineté. Deuxième souveraineté ezali nde na article 69 ya Constitution. Article 69 elobi nini? Ye Félix Tshisekedi wana président de la République, première institution en République, azali chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Et puis azali arbitre. Il assure la continuité de l'État. Ça nous permet de coévacuer kotinda na ba poubelle nyonso ya bato bakomaka. Ça nous permet d'évacuer l'hérésie à liboso ya koloba ete Premier ministre akokani na pouvoir moko na président de la République. Donc bandeko bazaka kozwa ba note ndeko muso azaka koloba régime soki primo ministériel premier ministre alekaka na mboka na biso aleki pouvoir ya président de la République bayo bazwaka ba note wana bati yango na poubelle. Est-ce que nani alakisanga article elobiete aleki na pouvoir? Mais il y en a beaucoup. Ce qu'aucun article 68 on a yé Félix Azali président de la République, premier ministre de l'institution.
Comment vous comparez le Premier ministre Oyo Atangami parmi les institutions tenant moto à les institutions? Ce n'est pas possible. Deuxième vérité, Moussou Cézanne a sous-vérité à l'article 69. Il est le chef de l'État. Premier ministre Azaka chef de l'État. Aussi Boyoka, le Premier ministre, il représente la nation. Aussi Boyoka, le Premier ministre Azaka symbole et unité nationale. Aussi Boyoka, le Premier ministre Azaka arbitre. Ce n'est pas possible. Et puis Azali joueur, il y a président, et puis Azali peut arbitre. Motomoko joueur na arbitre. Bon, et puis arbitre, le match est si le coup de sifflet est bandit. Ce qui a lobby, match est silité. Match est silité. Ce qui a lobby, Azali touche, pas de pénalité, Azali pénalité. C'est ça le président de la République. Yangwana bureau, ya Madame Mabunda, ils l'ont appris à leur propre dépens. Ils l'ont appris à leur propre dépens. Président de la République Ndezali a convoqué le Conseil des ministres. Le Premier ministre Azagangote, c'est lui qui nomme le Premier ministre d'ailleurs. Et puis tant qu'on nomme le Premier ministre, ordonnance ou nomaka Premier ministre, et Zalakana contre c'est à mon côté. Donc il n'y a pas à comparer. L'ambassadeur non soit Bazali accrédité et pas à Félix Tshisekedi, président de la République, pas à un Premier ministre. Vérité ami Balé. Vérité ami Balé, Zali était Union sacrée de la nation et Botami. UDPS vive. Ton balobia meeting et vérité, awande vérité. Ils allaient à l'okutate au biso tozaka la majorité. Oh, nous avons la majorité, tozaka na 300 mais bokewa biso ko la majorité. C'était du mensonge, il y a pas de turiférer, on a pas tambouriné. Donc c'est ça une vérité. Autre vérité, les Cambouans et FCC cash c'est terminé. Et on n'y reviendra pas. Vérité Moussous, ndenge boyoka ki na parlement wana, bureau ya lokuta, président Lobaki qui salome banda, non? Donc parlement tozaki nango, bureau nango ezaki bureau ya distraction. Premier ministre paye à distraction. Gouvernement il y a distraction. Pendant 2 ans il y a distraction. Il y a Mwana Félix Tshisekedi, président de la République à lobby, fin à la distraction qui s'allume bande. UDPS vive. Donc bureau Wana ça appartient définitivement au passé. Ata Premier ministre Wana, c'est du passé, ce qui a encore démissionné na Pokoyo, ça fera du bien. On ne va pas y revenir. Vérité Moussou Cézali Nini. Vérité Moussou Cézali était Bisso UDPS, nous sommes le parti le plus populaire de la République. Bisson est aux armes à béton. Et puis béton est armé. Ce que vous dites, c'est le Kingakate. Vous savez, na Maya Changu. Vous savez, béton. Mais, combat na Bisson, la lutte continue. Donc, Bisson, vous avez des députés. Les parlementaires debout sont nos collègues. Ma collègue il faut courant moko ezalaka na biso na ba députés provinciaux toyaka ko rendre kutoye bisabino to rendre bino compte. Parce que député ndenge toyoki na bato mosusu ba ezalaka mayele mingi te. Ok, nous avons député à autorité morale Songolo Pakala. Un député d'un individu, ça n'existe pas. Le député représente la nation. Il y a
il n'y a pas eu de débauchage. Ils ont choisi de même. Ils ont choisi la voie du peuple. Donc nous devons rendre compte. Parce que le peuple le peuple d'abord. Le peuple d'abord, président Nabiso Alobagatang Nyonso, il n'est pas venu au pouvoir pour faire des fermes. Félix Tshisekedi a un abokonzi, ferme, hôtel, non, il est venu pour servir le peuple et le peuple d'abord. Alors, tant que le peuple d'abord, c'est parce que biso tozali contre eux bango bazo sala ya koboma mboka ndenge boyokaki inanition de la nation ezali nde bango biso tozali peuple d'abord. Bon, nakopesa mokonzi jour ya lelo eza ya ngata eza ya maître Peter Kazadi. Boy Peter Kazadi azaka avocat na biso monene. Et puis il dépêche koko bimisa kaka ba juriste ya minene. Ba consolé ya minene ba koko bipande na IDPS. Boy bipona nini? Boy bipona nini? Moto ya liboso ya kozwa doctorat na droit na histoire ya Congo mobimba ezalaki nde Etienne Tshisekedi wa merci mingi natikeli maître Peter na ba vérité ya minene koleka wana. Merci beaucoup prof. Merci, infiniment merci. Prof Chilumbai. Jean-Claude. Tobetelana no prof Jean-Claude Maboko. Prof Jean-Claude Azali, député provincial. Il y a IDPS, la province de Kasai Central. Azali, professeur des universités. Azali, comment on dit? Politologue. C'est un avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Azotangisa naba université ebele Yamboka Nabiso notamment université de Kinshasa. Tobetele Maboko. Professeur Agoza 3 minutes. Aeb Sabiso Liloba Mouke. UDPS viva. Viva. Eloko ya liboso ngana kosenga ezali tobetela nano honorable Peter Maboko makasi na webisa bino pona nini. Po tango akoti na nzungu wana aye komona ke bayaya wana balingi balalisa biso pongi lokola bazali kosala atelemi habite na omona clarté alobi nazomona clarté masolo ezokende mosika te na yango ntango atelemi toye kokoma esika tozali lelo esengo na biso yango wana libala esali nini ekufi bato wana ndenge balobi awa mosala na bango lokuta kasi ndenge kulutu na ngai prof Mbata oti olobawa ba verité ezali nde oyo toye kolobawa ya liboso bango balobaki bazali na majorité kombo na yango FCC. Est-ce que tango tokendaki élection bino bomonaki FCC na ba élection? FCC ezalaka na élection te. Biso tomonaka PPRD, tomonaka Palou, tomonaka Birek oya ministre Julien Paluku, bomonika alongwe bangwete alongwe kuna etikali mutakala vide na yango siko tamba ye bamonaki DPS lokola ba parti mosusu wana ya kalakala oyo ezalaki soki aye bakangi bamelie alimwe
Tango bameki de pes baye omona ke biliaki bango na yango bozoyoka babandeli na nini ya liboso te. Majorité ezali eza FCC, majorité esalemaka mbala moko na mandat lokuta wana bato batelemi batangi baklasse ya minene bazoyebisa peuple na biso ke majorité esalemaka mbala moko na mandat. Bango bakenda poto bakenda bamboka ebele na bamboka nyonso majorité epanzanaka. Majorité epanzanaka mpona nini? Po ntango tosali programme to dirige mboka ensemble lokola moto moko aganyaki élection na parlementaire tosangani soki biso programme na biso ezaki gratuité de l'enseignement bino ya bino eza kaka moyibi na makambo mosusu. Est-ce que to continuer 5 ans? Toko continuer te na yango omoni mokonzi aye kobaluka ake ngambu ya batoyo bakondima vision na ye. Est-ce que to ki discours bien? Azo sala na batoyo bakondima vision na ye. Po mboko eza na bakonzi mibale te. Vérité ya mibale ezali nini? Tant bamoni ke eyindeli bango baye kosala déclaration ya nini ba ministre ya IDPS ya cash ba démissionner ba bima na gouvernement tokende cohabitation lokuta mosusu bona constitution na biso ekeseni na constitution ya ba français et pas na biso likambo na ya cohabitation ezalaka te po biso tozali ba africain cohabitation elingi koloba nini otalisa mokonzi otalisa mokongo. Est-ce que ça en Afrique mokonzi batala kaide longi cohabitation ezate po constitution na biso elobi na article 91 que programme ya gouvernement otozo na mboka na biso il faut seulement entre président de la République na gouvernement balobi te na premier ministre na gouvernement. Kasi tango tosali programme moko toza na ba domaine ya collaboration ezali misatu ya minene toko cohabiter ndelini lokuta mosusu baye kobuka yango wana me bayebaki de pes bien te na yango boye kotala tobetela lisusu ba honorable député na biso bazali awa ba député nationaux na ba oyo batikali libanda na honorable Jean-Marc Kaboun na ba mosusu tobetela bango maboko nyonso baye kozwa conscience balobi te mboke kozika motindo oyo te basali nini babengani bango ne tokomi na union sacrée awa tozokende mboke etambola na ndenge mokonzi alingi ntango balongwe boye koyoka lisusu awa likambo mosusu ebimi kuna balobi bake lisusu justice mama Mabunda ake kosaisir conseil d'état totangi déjà mibeko tango ekende kuna bakolongola yango na pete ekende sika te IDPS viva na yango sikoyo toye kosanga na place oyo toyoka ye moko moto azalaki place wana bazopasola nyama po biso tozalaki koyoka ngai lokola bino pe na mosika toye koyoka ye moko moto alandelaki likambo oyo nebandeli ti na suka apesa biso nini vérité ya solosolo IDPS viva na pesi bino longonya.